Classe pour la fin de la moine à maman. Mbote mingi na balandi à B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, Maman B52, Karandinga na ebisara bino que tozala wana, en tout cas, pour nous servir bino. La grande famille, tout tu coaches la biso vidéo au bomoni, ceux qui zamba noé liboso a na B52, au s'abonner kaka et au sala bien makasi. Vidéo na uchoche la biso a watomoni, ceux qui bouquet na ba vidéo précédente, boromona, papa na biso oxygène a pesa ki biso explication
corps ya ndeko na biso tellement vandaka na selembau papa na biso Richard oyo atiki biso azalaki na morgue ya Sana na Makala nzomo boyebi morgue Sana ndenge ezalaka toyoka ba masolo nango en tout cas eza mboka na biso tokoyi ko dénigrer yango te mais morgue wana ezalaka vraiment pona donc ezaka penza lisusu kitoko penza mingi te ok nde na ba vidéo précédente papa na biso Oxygène alobaki bakosola na famille bazokende na morgue basisa makambo nyonso tout comme ça le samedi 8 mars bazwa corps bamema yango batransféré yango na morgue oyo ya cinquantenaire mais Bellevue toyebi peke aza mama motema malamu ata nyonso to bato bazoloba na leki na ba live na yoki bato bazoloba bato bakomi tina po ya kobenga Bela Ndoki po ni congolais tokomi tina en ya modèle boye ata mutu azali likama mablamu oyo tokoki koya tolobi nzamba kumbama nzamba pambola mwana mwasi opo na makambo azosala makambo eza nano ebele ya kosala na matanga oyo soki ndeko amoni ke ndeko na nga azovanda place ya kitoko te na liwa na ye nalongole place ona tia place boye ekomi bokomo loba ba bêtise bokomo loba ba nonsense baninga baza nano na pasi na motema tozo répéter yango ke matanga oyo papa na biso Richard azala artiste comédien malgré ajoua mingi na Bellevue télévision to na Bela parce que bandako jouer pe na Candy Star mais abandaki ko jouer pe na ba groupe mususu preuve en eux totali na ba soboke na Facebook bo mo na ba page ya ba producteur na ba productrice belé ba publier pourquoi parce que c'était un artiste oyoyo azalaki polyvalent il jouait partout azalaki na discrimination te lokola bandeko mususu ndenge bakoma na yango pourquoi tolingo ko pakola Bellevue toujours buzoba na vie na ye pourquoi tozolingaka mwana mwasa bato akoma mutema mabe malgré un bon cœur o nzamba tia kati na ye pourquoi namoni bato misusu na live bazoloba bongama po lobi pena tozozela matière matanga ekomi matière mpona bino bozosepela bozoseka likambo ezwaka kaka moto ezwaka nzete te likambo ezwaka kaka moto likambo oyo omoni makambo oyo ezwaka kaka mutu et puis nyonso tout osalaka efutamaka kaka awa na se papa na biso Richard akufi atiki mwasi atiki bana j'espère que tu kolanda explication ya ndeko na biso na nga na tiela binongo me balobi très bien que papa na biso Richard abandaki kovanda na grand frère na ye ya soda azongaki na ndako ba malaise donc crise ya tension esalaki ye azalaki ye moko abundani ti baleta bakende na hôpital c'était déjà trop tard sikoyo ya Bellevue nini na kati na comprena te mutu mosusu akoko okufa lelo nde bakangi ye azalaki na insuffisance rénale ma balobi o mobali na ye mutu abomi ye o mwasi na ye mutu abomi ye sikoyo bato bakotisa yango bato na kati ya nzoto to ezalaka nde nini moko namoni en plein live abomi ye mpo na showbuzz mais non vous to réfléchissaka la grande famille. À un moment donné, avant de parler, nous devons tourner nos langues 77 fois. Tu te dis toi-même, c'est que je sors là. Naza communicatrice, Naza éducatrice, Naza mutu o batu bele bazolandanga. C'est que je sors dans ma bouche. Il faut li kamumoko o ezake, eza constructive, o eko tonga, et non ko panza. En ce moment, boebi combien bana papa na biso Richard bazolela. En ce moment, boebi combien famille na eba perdre mutu na baloba ango mutu nyonso tu na famille to na ni na relation nyonso mutu aza toujours important. Papa na biso Richard, c'était un bon monsieur. Il était vraiment un bon monsieur. Tout le belé ce qu'on a passé parce qu'il n'est plus, malgré que de son vivant boé. Tokomonaka lisusu te mais ba œuvre na ye à travers ba œuvre na ye tokobandaka toujours komona ye. La famille totika no ba rando mususu eza inutile ko
Ba mawa na lo bango ta na pluriel lingala me ya pluriel. Ba liwa ya batu misusu ekoki oteya biso te to servir biso na leçon. Bandeko o bakufi na barando. Ekoki koteya biso bato totikali te tolinka barando kofinga oboye. Pourquoi? Baninga baana pasi la grande famille. S'il vous plaît. Potezana no mubesu totika kozwa nzete to chubaka place potezana no mubesu. Totika kozwa nzete ndeko msusu aleki oyo aza ndeko papa Richard abandi koloba ba bêtise de n'importe quoi na ba live. Ezosala pasi pe mao, ezopesa pasi la grande famille de B52, la mignonne officielle. Je nous jure que ezopesa, moi qui vous parle là, donc je me sens comme si naza brisé quoi. Donc je me sens trop mal. C'est comme si je me mets dans la peau, il y a famille oh bah koufeli et les gens maintenant commencent à dire de n'importe quoi, les gens commencent à dire des sottises. Mais non, c'est pas comme ça que nous devons vivre la grande famille. C'est pas comme ça. Bato bakufeli bazo souffrir na mitema na bango. Au lieu to bonde la nzambe to senga nzambe apesa bango makasi po sel mutu akoki o reconforter bango ezaka nzambe. Bato nyoso bazala buto abwebo omona balongo likor na sana po baye nango na cinquantenaire. Bato nyoso bozo mona o bazonga na bandaku na bango. Alie pe fufu. Azongi ndaku alie fufu, azongi ndaku o pamelaka ewaka, betimo ewaka. Mais famille biologique na ye bakozala wana ti bamba sisa bamakambo nyonso tout ça fait baby nayebaka te bato so to réfléchissaka ndenge nini toyebaka te ke nzambe oyo tozosala oyo ekoki ozongela biso lobi. Oh, tozosala ekoki ozongela biso lobi parce que toza tout homme est mortel. Mutu moko te aotika libanga na se na moi. Mutu moko te aotikala libanga na se na moi bandeko na ngai. Te kaka pona ba vue ebele toyaka tolobaka de n'importe quoi. Te kaka poza na visibilité lingi olobandelo ba n'importe quoi. Te kaka poza na posa na fin du mois YouTube a photo 1 milliard de dollars. YouTube a photo 1 milliard de dollars. Allez yo bandi koloba ba n'importe quoi pour faire de l'argent. On est ba argent moko sale. S'il vous plaît ma grande famille. Famille o bazana pasi bazolela ndeko na bango. Mutu munene mutu munene ya famille na bango, membre famille na bango akei atiki bango. Donc to meka ko compatir na place to ya to banda oloba ba bêtise o tozo lobaka. Soki omoni ke Bellevue bamsusu babi Bellevue mawelisa ok ça va Bellevue aza mawelisa o etikali kasi ibino boya kosala po boyebi mutu ata aza mutu ya malamu ata lobi atika osala me aokokaka te po eza ine ezelo moko abotama nango aokoka ne pe kaka kotika te asali mwa part oyo ya mokie o etikali eza nanu munene pa oyo ya mokie ya sali yo ndeko o oza po yo po lingo contribuer eza problème te. Pourquoi faut ka botelemisa Bellevue na toi bo bando crucifier bo bando massacrer loka bakuluna? Pourquoi? En tout cas molimo papa na biso epembo tika na molimo ne pe manakimia pardon. Botika molimo papa na biso Richard epe manakimia po Bellevue kolekisa ye o batu bakomiti na po baloba ke Bellevue ndoki. Congolais amte amabe toza penza mitema mabe na eba te moi soso asala bino nini po boyina ye na façon o donc c'est que makambo soki asala bino yango c'est que asala bino makambo ko ya mabe penza po epousser bato bayina bela modèle boyinela ye. Non, c'est pas possible. Nzambe alola fortifier pe a réconforter mitema ya famille biologique ya papa na biso Richard
mukoko et puis ba artiste nyonso esika bozwami bino. En tout cas nzambe abondisa mitema. Nzambe alola abondisa mitema na bino, mitema na biso, parce que to perdre aza être moko cher na communauté, être moko cher na famille na être moko cher partout. Nzambe wana amona bino, nzambe wana apesa makasi, nzambe wana azipa. Toyebi ke eza tokozwaka su mutu msulu wa yete aza irremplaçable. Mais nzambe oyo, le Dieu qui sonde le cœur et le rein, alekala ko fortifier mitema na bino bisika bezwami bino. Tokozonga mpona kopesa biso lisusu ba message lisusu soki news mosusu ezali, en tout cas tokomanke te mpona koya ko informer bino awa na kati ya B52 la mignon officielle, parce que kosalela bino ezalaka vraiment devoir na biso. Tala tolali te ero tozoluka toya kopase bino information oyo bozali kozela awa na kati ya B52 la mignon officielle. Nzamba pambola bino, tokutani na mikolo mikoya. Na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine, mama Zozo na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé, eza ba maladie oyo eza kati na biso. Ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo zana nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo zana ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na banyeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.
Oh, la mignonne. Botika la bébé. Oh, la. Kina sala mignonne bokoli yango 0. Lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1. Yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture te.